na biso ba UPA Kondimi toza ba UPA Bongo na poche bilamba kitoko na nzoto ya tatembe wa PA Bona biso ki UPA le kiki musicien typique na lengi Salut fidèle internet, merci beaucoup dans votre commanding pour que ça temps la colata émission rendez-vous des stars OEP ça m'a ralenti la fille à maman les lèvres pour ça toujours le fest naé nous on a invité on va inviter la bazar spécial inviter la bazar spécial inviter la bazar sa carrière naé na coupe songolo pendant parcours na on peut te lelo na émission rendez-vous des stars parfait utawapi parfait ça la ranini parfait zanani parfait on est nani parfait on est na plateau la ngai bonsoir Jennifer Keng la fille à maman d'accord mon baba on est tembe oui merci bien saison les canaux plateau la merci beaucoup na CD Ninda Simbi Caméra et puis merci beaucoup na réalisation les que ça m'a toujours beaucoup assez merci aussi na président la chérie Cobertor c'est papa Oumela na comme ça qui toko wapi parfait na c'est pas comment pour l'émission radio Cobertor qui sait qu'il a fille c'est une presse comme mais pas na Jennifer Lopez qui la fille on a c'est bien ça va ça m'a plaisir ok merci beaucoup parfait ce que parfait c'est présenté balandi na ngai ya Congo makambo bayeba parfait zanani parfait utawa parfait salarani na utana nini pe parfait mon nani merci beaucoup Jennifer la fille à maman parfait as artiste comédien OACP ça va fan na souvent parfait abanda parcours na théâtre et pas Fanny Massoudi en fait Fanny Massoudi n'a pas été béni par je sais pas béni par mais Fanny Massoudi a collègue Boyo nous travaillons ensemble tout ça ça va idée tout ensemble naïe on a art et zélo makila donc tu peux ça dans mon kim qui n'a pas ça se comprendre on va encadrement kim qui va vieux pas grand va déjà ni ça là qui parfois ça ou azalelo parfait et ça là ni azalelo parfait au bandika maman ko pas Fanny Massoudi et puis autant pour qui bando qui belé ti au bando kambala non tu dois parfois ça là mi non ko peut y azali non c'est qui sur zanini au départ nous doit simanga za vient na alba ya pesa suni il y a président pour lui. Ok. Je comprends. Viens dans Alba Africa. Je comprends. Viens Alba né, Azoka parfait, la salle parfait. La salle sous casting non ou c'est rendre un complice la unique. Non ça parce que parfois licencié. Quand tu veux le monde aura parfait, le lot parfois licencié, faut boire bon. Moi parfait vraiment licencié. Donc tu me suis dans le bac théâtre exemple ça là bazoba. Dans le bac mo théâtre ba ça va tangate dans ce comédie va tangate. Mais au terme on a licencié non, on a licencié en mer, relation internationale. Relation internationale. Moi, je peux le coup là. Ce que l'on est poussé que est bien que dans le monde il y a comédien. Mais l'on est poussé que ça théâtre. En fait, les bananes au début, maintenant pour ça acteur, jeune, moi va jouer pas figurant. Va jouer figurant, na elo moko boye, c'est qui te jouer. Et au salle maquilleux, la solliciter à biso, ton dimara te joie. Venanga alba, atalabi petit nanga nengo saleli na nenga wa courage. Normalement, ce petit monde dango est solo. Azwanga police admisi parfait. Fanny Massoudi aya bouger parfait. Enfin neni wa Fanny auto lo pas Souza. Je sali à passant. Fallait auto lo pas Souza. Fanny azungai ali bisingana to sangana to savoir. Tout ça la groupe ensemble na Fanny Massoudi. Bah tant on a au monde que Fanny Massoudi a commis prête. Il y a pour évoluer celle. Dans la tiki on a vendu parler na wana on continue la chic non ça la formation mais Amélia alors benga Nana Amélia je la salue à passant Nana Amélia yo benga ngai na grâce ya venanga matusa donc venanga matusa venanga sénateur na grâce na bongona Prince Luamba les grands scénaristes
ya yebi donc naza na yebi napesi moti ya grave taka ayebi donc grâce na bango misato wana ezalaki nga na mili tokutana na mili nabenganga na tia naye na tia ya pui esengi to travailler par rapport à par rapport mais nana mili asololaki bien te alingaki oboyaki na yo to na mosala na ekoma bongo bino bagene bamisu bagene baka vitesse na mosala okoma kuna boye présidente aleli na yo atali pa bafe programme banini nakwelanga kote leyo boyaki na yango mare abengelaki na mouvement Jenny, rectification. Amel est bien dans ma tête. Amel est bien dans ma tête. L'année n'a tika mais n'a tika parce que moi quand je viens dans papi moment, n'a pas essayé motiver papi moment, n'a l'offre fort. Quand on a la chaque dimanche, n'a l'offre fort finalement. N'a pas essayé motiver. Je viens dans papi moment le baka, ceux qui sont dans ce basanga, ils basala tout. So maïeli na maïeli basanga basala maïeli. Ce qu'on a na média, tout sangana pour tout ça la maïeli, après me côté basu. Basu ba mo batika ba mandiki bile. Ndisi basu. Basu ndisi banani. Basu ba oya yake bibisa musala na fini. Basu ba mo ba musala bango zaka kocha ba chuku. Ndisi nani wana cha chuku. Ba pire petit ba parisien. Donc musala bango ba la bilambo ba parisien ba fitira bango ba bilambo ba ndenge mo ko. Je comprends Dieu na yé soit disant Dieu na nana melia. Dieu na yé. Dieu na kata mouvement. Tena kata mouvement tena lenga solo. Comment acteur na yé nda comme c'est mobile na yé c'est ça. Oui. Mobile né comme ça acteur na yé. OK. Donc azui mobile a même na kati acteur. Vous comprendre. Ezaki ne bon temps on va so parce qu'on a kati sa boulonga ko linga te musala na nga. Mutu mo abebisela nga so bandeli na ko linga te. Ni atana bi bon combine bo ndoko ma bazoba nga na mayele miefo botika bino bino bazoba bosa musana bino bazoba nga mta mayele na bina na bena na nga mpanzi. Donc après na na mele na fa na parler nde sikoyo collègue na biso ni che. Ni che kapanga président du che kapanga. Na lile fort. Travailler. Na lile fort donc aya benga ngai tena travailler ensemble on a fait de l'amour. Et la taille sur par rapport à vitesse et aussi comment tu es dans combien de groupes ou tu es dans combien de groupes bandé pas ma Fanny Massoudi tu la bandé pas Fanny Massoudi parce qu'on a une bandé une émission bandé pas Fanny Massoudi et après OK et pas nana Amélia ou mérité OK sous la fête de la moi pas président tout c'est kapanga ou mérité comment ça ba ce qu'on est petit la casse na bango nyonso ka yo mtoza malamu bango basa malamu te moni on a tout pour elle ni na même qui moi c'est na kata groupe Tony et pas président du Kapanga de l'autre mais c'est que sûr que ndenge bato babimisela ya azali mazabu aza monte na ndenge du Kapanga aza président oyo aza na troupe na ye ya kaka pe bana na ebele aza président oyo ovandaki pe na ebele te mais aza encadrera quelques personnes oko comparer du Kapanga na majorité on peut comparer du Kapanga na majorité c'est la malebe yebisanga ataka moko oyo ebike non eza pour la promoter mais tant que moni papa baninga et puis na fandi na ndakwana faut quand même aux en moi vous comprendre dans le et bon on a manqué respect non manquer respect la ndeko le bake ndenge ba balobe la kazana ya promoter parce que batongo bantaro ba biso na ba bino ba ozo tala ngai tout est kapanga za ndenge nini tout est kapanga ngo nga na bike tout est kapanga président a même groupe négociation mais oui pour prendre la carte mais c'est pas je n'ai pas ignoré ça je n'ai pas ignoré la ignorant côté nazala na groupe na ye nous travaillons ensemble de beta neka faire mon compte na beta ça combien d'années combien de mois que na sala neti so ezaki bani na sala so ba mois ekoza ba 6 à 7 mois 6 à 7 mois tina série c'était parce que na mona gesimba ti suma te o mona ki mabe a biblia ki na casting ka te ki ote tuche ala na beta bimisa bimiso ko a monistene yo le président du Kapanga a ma beta président du Kapanga mais problème est les scoop ana courage moko ya mabe numéro 0 donc matricule 0 le nom de Masana Joël Nzolani
Esmabe entourage Duche bazaba Esmabe makasi moko donc ça va comme aider parce qu'on a talité entourage on a vu que baba Esmabe bon 100% et si maté comme si maté tout ça là na bon aussi comme on a série direct rien n'est pas nzambe n'est pas nzambe empereur modéro Totokano la tête du savoir comme si président modéro pose un groupe naé le plus comme la question nous faut ben dans la président modéro kutu na comme si on va pas un groupe naé tant que loko yo que loko Jenny yo que loko baya basangana bavimba président modéro Totokano la tête du savoir papa maman nyonso Zambé abengi elon Zambé poza na kati ya ndako wana akumisi papa poza Nzambe na ye akumisi aza Nzambe papa na kati ya ndako wana sopo longo okoloba mpe kaka mabene naoloba mabene neti nini naoloba mabene neti o chéri kobeto kusukuta yebi makambo ela chéri kobeto kusukuta yebi au moins chéri kobeto sina otalanga na pali na minute sina otalanga ayebi ke président modéro Totokano l'empereur la tête du savoir aza Nzambe Nzambe donc ayebi yango chéri kobeto kusa yebi fe nanga kutu siro na partir à Djubek na Afrique du Sud puis na personne mot de belé malgré non c'est la peine malgré peut-être c'était à peine parfait ayebi makambo wana ayebi makambo wana nyonso oui merci beaucoup toza toujours na parfait awa parfois zo panza ni bien continue kati ya musisa parfois zo kende na bango likolo anzimine modéro ani président modéro po ya azana kati ya ndako wana tout le nom moi extrait ya film la biso mukolo mobile ne nani mukolo mobile nde yo sanga fashion to na nukodi mukolo mobile ne nani to landa extrait film oyo et bongo to zonga na sima parfait susu apanza po lelo abimisa lelo eza ba secret ndezo bima awa ko zape no musika te zalaka branché na site to ngoma to landa to zonga na sima suivre tu vois c'est des sagons pardon on no kabuki bazali bosola nga bango mibale moko azochete moko aza pembeni na nga bandaka inga na nzoto kwa tata bango akona lobi shirosaka moto eloka pa bino te naloba na mwana oui yo opesanga numero ya Veni Ebio na ya Anita Queen oui voilà mais nazala numéro mibale ah oui bon moi naza numéro ya Anita tika oyo Anita pesango ya nani ya Poliki Fasima les champions oui na JP Gaulois les rois de Nice surtout ya inde ko bosana te pardon oui ok maman sengna pe Sergine pesanga pe numéro ya Sergine Bodito na Londres toujours il est pas en Londres oui kasi fete ya mwana te eza fete moko monene papa na bango alingi ainvité mpenda bato mpenza donc ya minene bazala na fete ya mwana oyebi kaka oui na ya nzuzi wa kinwa ye le pétrolier aza na ngola oui bapesinga mpe susi na ya Veni Mbala El Zebra ye mpe aza na ngola naza na besoin batana nyonso tout vraiment baza vraiment important na fete ya mwana na nga vraiment tellement ke aza aîné de la famille quoi te ya mwana biso na kaboli te ya mwana biso pesanga mpe na ya Pecos Fumoto te yaza na so oui ma copine attendez bazalaka bonjour bonjour tante bonjour tante ça va tande balinga mama bango na nzoto yango omona ni mwasi na yo joli tokola te mokolo na kola ah ok bien suka kola maman tu sais quoi maman manette fête na maman et ça c'est pardon joli moutoyer fête en journée oyanga iboyo yebite ah nazo ba pole oui collation avant joli moutoyer wow à toutes c'est oui collation mona mama ozoyebisanga te no hotel déjà okufa kobenga bato poto kuno ezalaka ebike tantine ezalo yinda ba musicien boza kaputundo les bogards ozala wa lobeso babiyemo oyo betelanga benda kolon
pendant s'il te plaît, on les avait invités dans la ligne, n'a pas de problème. Papa n'a pas lobby, banal, surtout à la maison, mais pas de la forêt. On a pas de tout jeune. C'est qu'elle a hérité. Elle a tout jeune. Réplique. Non, bien. Bon, il camarade nangai au Paris. Kevin Filet, Fali. Héritier boss là aux États-Unis, ah maman, on a dit vraiment. Non, na senga qui bolimbis, na bondi la qui ne se plaît pas non, c'est un bagarre, mais pas bien ok, à part ça. Donc comme ça, nous l'a fait ici, on va ça. Et cadeau n'a déjà non, c'est cadeau n'a rien, et puis cadeau n'a rien, cadeau n'a pas ça. Oui, merci. On a des films, Mokolo Mobali, des films comment mina président en Algérie comme Dox. Tout le monde est sous parfait qu'on a la carte pour jouer, à jouer dans cette bagarre, à jouer dans Jacques. Film les dégâts et puis film on a écouté dans internet, mais ils ont déjà sollicité un site moko ya likolo na autant à la communauté. Tant que écoute bien mon cas pour monde. Mais on toujours n'a parfait pas pendant toujours. Parfait. Ouais. Non c'est pour la canette. Jennifer Keng la fille à maman à Serra la pour gagner la canda na mututé. Jennifer la lele qui oté, la vérité oh loba en desala qui toko oh wapi. Parfait. Balobaka nazo yo kapo elobami bino ba jeune garçon ya théâtre o bozana ba fashion bozolasi. Bozo banga ba leader o bozo ko kutete. Lelo ko fanda la leader o bien lobby o bébé na leader amo. Et après comme qui na bimé c'est ba vérité à leader wana. Ndeti to moni président Papi Kader a dit comme ça ba vérité ya papa Océan tala papa Océan ndenge azali ndenge azali ki parce que aza malade mais ça te siko moi ça va. Papi Kader a dit comme ça ba vérité papa Océan et pourtant papa Océan et bien ndenge a koleli papa Océan ya yebi vraiment kati mais siko Papi Kader a dit comme ça ba vérité papa Océan conseil ni on peut ça na ba jeune talent le quoi ba biso ba toujours ya rasi mama kaka toujours ndenge ni on a sa question na yo et on a sous question soto bandi non lo bapoe na pesi masana ngai Fabrigas le médecin noir maestro maître dans la pesi mbote biskazali à l'obelo mo lobi soki biso de nous manquer ba koloté to ba opé boya ba manquer biso parfois manquer ba tout to ba nega vérité to ba nega vérité soki moni vérité mo lobani bobenga ngo mutema mabete bobenga mpe mabete kozaka vérité vous comprendre neti sona bina simba ka ya ndeko na ngai poza Papi Kader ndeko na nga Kader Curtis on a beau qui président na yé oui ok junior compliqué là compliqué tellement que quand il soleil que bon na boy compliqué président ya Kader on ndeni pour tu ne fais que na yambi na on émission on a mis droit pour répondre à la question mais répondre question non répondre mais alors non biké saute au toucher point il y a Papi Kader Curtis président vous comprendre ce qu'on manquait pas Océan on a besoin de politesse en politesse ceux qui sont dans la cause mais ceux qui sont dans la cause ils ont politesse et ils ont vérité il y a l'obini niqué Papa Océan azali mutapasi ye mtasuni Papa Océan makame bimie belé pour conseiller au pour la case tant que azaki vraiment petit naie mais petit a manqué naie pena yoka Jenny plutôt Jennifer King la fille à maman yoka solo mo Jennifer papa na yo to maman na yo ata so akoka ata ka map
viola ta fashion so comprendre parce que so yo komi oyana bamasana mpo bakitoko bango bazana bandako ya kitoko yo fana na kikuku moko boye papa na yo sikoyo papa na yo banini aza koka to mama na tika mapo komi wanga na yo komi complexe na vie photo tika complexe il faut ba jeune ba ba qui complexe ya mabe na conseil ezopesa et non pesa ba yo non pesa conseil non pesa conseil pour ba jeune non tika soki papa c'est eza mabe to parce que na ndenge logique ya wana nous a permis na président na matu to okapi fufu la makambo au moins okapi fufu lo nazana na minsu okapi fufu lo mote des gars ayabi makambo yo Aminata la taille ya Pumba ayabi makambo empereur ça sur le mardi na mwana moke bakosa discussion so mwana moke oloba likolo vanda kinyati ya ina silence parce que pour nga bakosa encore on doit ce qu'on a zongi pas ni pour se faire réguler ayembi shishimalobi kala sina songa moto mazonga moto merci beaucoup on a bomoni les concert au parfait à Pessi que jamais toki ko makana rappel c'est pas bien et puis parfait yo le na kata coupe ya président Modero on sali combien d'années combien de mois au parfait do changer ka ba coupe na coupe président Modero c'est combien d'années combien de mois na coupe président Modero na sali 5 mois en na 5 mois on s'appelle d'un moto à salle de théâtre parce que le sokabi parfait c'est ton tour pour ma fille même tout jouer parfait c'est capable au moins ti na zone sur na soki Fanny Masudi yango tala fait na Roger Gustave qui est na koko na kata Paris ayebi makambo ke parfait soldat na nga kuto bete la tola ki soldat na ngati sangala te bo sangala boya boya président chéri nganga yi président chéri tala kaka yo commander ba film ko nganga et puis film ngako kotaka na ba site ni ya moni président chéri Roberto Tiscazali qui parfois so comporte ko c'est la yo kana ebisa osiko yo na nazongi sona solo mo na ebiso ko omoni ti Fanny Masudi abenganga to sala ko eleke parfois so ko zaki soda so ayebe ko zaki ti Amelia nana Amelia yoka ti nani zela tishik yelanga chombo ayelanga chombo petit nanga tishik tela ayelanga chombo topimisa Facebook komona combien de fois Fanny Masudi yaka te ezateke to ezaki to bimisa to mona non da question comme ça moi le lokando lobi ke président Duche kapapa obi no za mabe wana kuti na boy nanga na kukipa bonga na lobi ke président Duche ko encourage ne eza mabe na lobi ke yoka na lobi ke président Duche kapanga amabe nga na lobi boy na lobi ke président Duche kapanga aza bien mais encourage parce que encourage ne mdo ça que ya ça msala bien parce que nga so yo comme c'est la msala na carrière na artiste parfait le koni yo bénéficier na théâtre pour makasi bénéficier nini bénéficier moi si bien mas apotalinga za kana wada dala omoni pas ça bénéficier ni on bien que ndinga fudi na na père oui bien ngote Sergine Boudito ayebi makambo et parfait donc la carrosse moi je roule carrosse bénéficier yo bénéficier na mon théâtre yo on a bénéficié na mon théâtre té moni ngane na zaboui hein na ça va projet tellement belé na carrière na artistique na ba projet tellement belé parce que projet na na ko exposer devant caméra té yongo fona sanga ma pemena ba kolo vena ko dudu suku na peso mbote belé ve dudu suku yongo Aminata Queen na peso mbote depuis Londres vous comprendre donc babi makambo babi ke ba projet za tellement belé bangwana na solo na ba makambo oui merci beaucoup na balanzi ya Congo Makambo TV merci vraiment pour la confiance et peut-être que la fille à maman zo kinene c'est donc kene malembe lentement sûrement pour comment kaka le monde n'est pas face au pastorat mais comme pour chuter déjà vers la
vers la fin émission na bino bolinga par rendez-vous des stars oyo pesa ma vie la fille à maman merci beaucoup na pour ya papa monter ma mère et merci beaucoup pour ma papa Jennifer Kenge aleli viens nga moko pe nga yo na kotanga nga komote pour na tangi kumbolo ba Sandra fashion kulinga la fille à tatouage et puis na new code merci beaucoup na Jerry Kabotor c'est tabara yo ou mera yo parfois to ko ma femme la suite de l'émission moi ba te parfois moi le ba l'émission Jennifer Kenge la fille à maman Jennifer Kenge la fille à maman ACP là moi le ba l'émission franchement si on a vu sur vérité c'est que fille à Mwindo fille à kitoko wale kingolo na elengi motema Joël Nzola na yebi makambo sina tous depuis France ayebi ki parfait alinga caméra te pour la émission vous comprenez parfait alinga caméra te pour la émission son appel sur accès oyo c'est parce que wa moi c'est kitoko Jennifer la fille à maman et puis na sepela na émission pour na tala ngo trop na vraiment YouTube na tala ngo trop vous comprenez na sepela na émission na yo ndo présentable émission na yo donc on appelle sur chance wana yo ça émission na parfait on a besoin de chance té c'est parce que basala ngo mabe et le biata masananga masuaku ma veut dire ma côté bazana bi le côté merci beaucoup na velanga eyenga motema ya Saint-Tuchel ado eyenga motema ya Saint-Tuchel vienanga moko ado eyenga motema ya Saint-Tuchel tu fais Kenge la fille à maman aleli numéro nanga ezawana pour na remarque numéro tu fais Kenge ezana pour na remarque moi ça moni remarque comme la na WhatsApp comme la na Imo comme la na Facebook et que ça vraiment bien oh capine la ça nous habiter pour la zone de choses à ngai papa on a sur mon numéro de téléphone et puis va poser ça moi c'est bon quoi numéro dans téléphone s'il vous plaît moi faut caméraman zoominga zonga vraiment gros plan pardon s'il vous plaît parfait Nazaboye Naza fiancé je suis fiancé maman et une parfait bazani fiancé on peut ce numéro pour bien pour la conseil nous que beaucoup comme il est mobile ya batte mobile ya motema kingani motema nana on est habité maman ba gros bisous pas yozali vraiment papa lingaka yo umela na yo umela tu fais que ngabi umela na il faut pas mon numéro Sergine Boudi de Londres et maman leki ya ban ya Feza c'est numéro de téléphone de combien na suka numéro na téléphone eza plus 243 ya Willy Musheni et c'est numéro itikala biso code ya mboka ya wana 85 11 47 89 6 plus 243 85 11 47 89 6 donc numéro parfait pour na ba remarque conseil encouragement bino pe ba ennemi na nga bobenga na bino non ndima nga ba mafingi la bino pona message na déjà Facebook na nga kutu bo finga ba page na nga kutu bo finga ba lema donc c'est pas grave ya on a linga nga mo sa ba émission te ya ils ont pas ba finga ba lema donc oui merci beaucoup to comme ka bon déjà na parfait lobby moi histoire à vina et moi ba place les cas parfait parfait vraiment yo pena mais là non ba nini to comme vraiment la souka émission rendez-vous des stars et puis ça m'a dit de Jennifer Kenge la fille à maman akando wapi mela motota merci beaucoup na ulinga ya ba fashion na Sandra ulinga na ma Isaac na Christiana et puis na bossa inte na vela nga papi mosodi bambote belé grande ma grande sœur chérie gat mosodi et puis na bossa nité junior mundele forme sukali avela nga yo mela no taka libanga na gangi obje fait que nga gangi vela nga junior mundele forme sukali na personne ba gros bisous personne zaline c'est dans nous code la fille des promesses Olivier Cody na ya na nga umela na yo et puis Jerry Kabotor c'est vraiment réalisation les aussi mama toujours pas na yo merci beaucoup caméraman caméra na simba makina CD en couleur Monica en couleur merci beaucoup tout ça qui est na match monter de retour seul vraiment émission na pour qui na match ya loisir la artiste comédien na ba journaliste artiste comédien ba gagner 2-0 ba gagner 2-1 faut vraiment bien donc ça tu gagner bino 2-1 donc 2-1 et on a profité excusez-moi de narration mais on a profité au moni son a bien PC modété c'est que na mi fumo les portes ya fait papa na ngai modéro tutuka
Kani, la tête du savoir. Vieux, papa, Nzambe, empereur, Oumela. Té, ya Oumela té. Azala. Té, Akomela, vieux, Komela bimisa c'est ça. Oui, merci beaucoup. Merci vraiment. Donc on a souka émission de Gomo Kabola. Merci na bonne soirée kinga na site kitoko ko Congo Makambo TV. Merci beaucoup na confiance que tout a dit fait que la fille à maman. Na ki na ngambang té pour na sa carrière na ngai. Na linga na na bien na bande ko na na bien na bino. So mo na lobby boy ko apena jumu ba yamba na lobo sa kata mutema na nga. Mais pour aller na loba te ko na nese. Mo na ko makana ni na loba. Écoutez bas. Bye bye. Obenga biso ba UPA Kondimi toza ba UPA Bongo na poche bilamba kitoko na nzoto ya tatembe wapi Kona biso ki UPA le kiki musicien typique na lengi